zipe baleka pe na terrain oya Paul pona iza terrain moko to mona pe moi musique betaka wa moi bana ba betaka bale ba soda ba kunje ba ye ba jui bana bal baza ko tamisa bango bakulu na bakoya ba botoli mbongo ezana maboko classe ya buyata mulana bongo ale mama pesi yake no futa na classe a jui mbongo wana nyonso kaka bana quartier bana musika te bana musika baza ko botola kote na bango boya biso awa baza ko botola awa na biso eza passe lokola ngaboy ezalaka penda le mususu witina na zone ya kisasa ozoko yana yo okomi ndako olali mutu moko akotungisa yo azate ozoko yoka mama na ngai. Est-ce que Koko oza na mémoire pour na question mo ngina tuna yo mémoire moko oyebi pepe kale a boka petero pepe kale azalaki na kati na quartier oyo ayemba petero loyembo ayemba ki tero oyo na yebi tere banda kala yo pokola ngai koto banda na ye na sali 16 ans 16 ans okobani terrain ndengo yaki ndenge terrain ezalaki na lelo yo ozomona ngo ezabe ndenge tere change po liboso ezalaka ata biso oyo toboti bana biso nyonso koto oyo ezalaka mosusu mpasi ya kobota booleka na kati ya terreau ata ba 21h 22h moto asala eloko te mais na miniti oyo soki omeki koleka ata ba 18h 19h même na moi batungisaka biso kaka epai ya bana ya bakulu na baza koto oyo. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te tomoni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when you are begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa given exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya biso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temoi misala emonani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temoi misala emonani minga kolobeza te touti mosika matolo mingi bana membre bandeko balandi ya biso podcast télévision nga bino chef Inza Manzamba lolenge tendenge nali kolobela bino ndenge nali kotalisa bino ba découverte ndenge tozali kokita na kati ya biso podcast télévision nazalia wa na milioyo côté ya Terre Saint-Paul. Terre Saint-Paul ezwami na commune ya Kimbanseke. O bino moko bana membre boyibi boko na chef Inza Manzamba bisike te pepe kale akola bisike te pepe kale abotama azali mwana ya commune ya Kimbanseke. Bino mo boyibi ke ndenge pe ndenge yemba pe biso bana Saint-Paul toponi yo boye do abwaka penza terrain oyo terrain ya Saint-Paul. Biso na bino bandeko toza ko découvrir terrain o penza ezali ya Saint-Paul. Mais na kati terrain Saint-Paul ba réalité ezali penza belé bandeko bino mo boko yoka na batata na bana bako beta penza sete oyete bali ko mona penza na kati ya terrain ya Saint-Paul. Wane te bomoni bandeko mo réel ko sunga bandeko tozali awa na terrain Saint-Paul bomoni ndenge bana njile ndenge banjulwa bazalaka na terrain c'est terrain ya bout biso pe ape na tiangu tozali na terrain ya Saint-Paul. Terrain Saint-Paul bomoni ndenge za koleka place o bino mo boyo kaka série moko avion ekwelela bato donc avion côté bato bokolela toza penza bisika mo pe bomoni bana membre terrain Saint-Paul o te comme mai koma kozala wana basalité penza koma penza belé terrain Saint-Paul ezali terrain penza na robeta c'était ezali terrain ya mais ba réalité kana kati ya terrain
moko penza bokoki penza ko imaginer te mais biso na bino tozo sola tokozwa baleki nzela bino mo mondenge tozo kende to beta penza pe masolo mbote yata na ngai tata mbote boni papa moi lisolo toko ko sola terro terro comment on dit terro ya osa beta balenga sana soka yo o umelawa o leka kala na terro yo eza terra Saint-Paul terra Saint-Paul yango yo ka terra Saint-Paul yango yenga sana soka bon mais quand ko biso ba réalité nini o eza na kati ya terra Saint-Paul terra ezali ya sika babeta ka football bana mikebe mikolo pe ba activité bele pe saka na niveau ya football yango esala makama mingi awa bon na kati wa bino moko yo moko koza komona mai tondi wana ou bien ndenge nini mai tondi makasi fallait l'état ça l'effort pour ta ya kokunda mai oyo po soki mbole betini banda mai bandi boy tisi ko bale beta masute single place terre bale ko tango nyoso fallait mai za la sosute ka oka pote activité sala makandenge sengaka. Merci beaucoup. Merci bandeko wanete bino mo boza komona morelo ko kozwa kuna wana bomoni bisika wana ya poto bisika poto bandeko boko landa biso na ndenge te boza komona penza ba réalité ya makambo ebele ndenge za koleka bon kuna za bisika poto kuna za bisika poto ndenge te bandeko bo bino mo bwali komona e ali penza wanete terrain oyo bomoni pepe kale ayemba awa pepe kale aloba loba penza bomoni ba réalité penza na kati oyo makambo itali penza kuluna ba mibi na kati terrain awa insécurité pe eza na kati terrain yango moni Montréal ko sunga bandeko ba mona ndenge bandeko ba kokoma kuna ba botoli moto eloko kaka na moi ndenge zali awa ndenge ba botoli moto eloko ba botoli nani omoni ba botoli moto eloko na kati terrain penza insécurité dans na terrain to senga penza na ba konzi qui peut penza terre wana biso yeba biso wana eloko nini salemi na kati ya terrain bandeko bino moko boyebi le monene sika ke yango nini ero akoya pe ko botola akoya ko zwesika wana bomoni lelo yo tafunza manzamba bino terrain bino boza bana poto boyebi terrain ya Saint-Paul terrain ndenge zaliawa wana tozo kendawa na mwa ba réalité penza mbote mama mbote toza penza tozo solola mbote ata boni papa toza malamu mekalo koyebisa biso eloko nini leki awa na kati ya terrain Saint-Paul wana bana awa bisa ba mingi ko lekawa ba bote de mwana classe sonde mwana classe azokena ye ba bote de pare na miso makasi a bote yango pe balandi yango ji yango te téléphone ba ni téléphone ba jité wana ma yidi wana kaka na miso bana utinde clé de l'école comme awa ba bango ba zala mingi awa place la koya place ba ya ba kuluna ba vanda kana kwa place la ko place ba vanda kana so sele ke ile ka yibio okay ba yibio ka ba kei ba jibi mwana na biso merci beaucoup moi ba réalité zo le kana kata terrain mbote papa to yawa na kata terrain Saint-Paul mais ka ko tesa biso na kata terrain Saint-Paul ba réalité nini o eza penza na kata terrain Saint-Paul ba réalité mo eza mabe ba kuluna bazo saboter ba tu penza na bana classe ba komo boto la ba saki ba mbongo biloko ya classe en tout cas bo sunga penza peuple bana ba souffrir moi ba ke classe kimi eza te o eza la kati ya terrain yango wana kuluna eza makasi mama yo polo bini papa nga naza na mingi ya koloba moyen te na bana biso bakomi na insécurité na bana biso ba innocent moyen eza te commune ekote biso pon bakanga na bana biso ba innocent to futi bambongo ezangi mutu na makolo bamusu bazo osaba événement awa bazo kobo talaka nga ma mukolo bo bakatanga na caleçon bakota maboko bazo mbongo na sema makolo bakatanga i caleçon awa na terrain papa na otoka mai na ngambu na zo bakatanga mbongo na boma mbongo na MPS babenga MPSA mama bimisa mbongo na MPSA kana se kwei babimisi mbongo $100 na MPSA téléphone na papa iPhone 13 papa iso mbongo na MPSA na téléphone babenga MPSA ni nango wapi MPSA e yango na sema kolo obisika bino bobima mongo ekenda papa moite toza na kimia te bazo yiba na donc moite pai ya guerrier mtaibi aibi téléphone awa papa mangaza eloko lo bate papa wana moni penza ba réalité ndenge za penza ko le kana kacha terrain bomoni bino moko ndenge eza otambola toza penza ko kende hotel Sabino
ndenge terrain ngo ndenge ezali bomoni awa tozali penza mai ezwi terrain bomoni mai ezwi terrain bino mo bomoni na kati ya terrain ba réalité ezali awa na butu babotolaka bato biloko awa na butu makambo penza malamu ezalaka te bomoni Montréal koyo kozwa na kati ya terrain baya bolungwa wana bomoni ndenge tozali wana na ezali wana terrain Saint-Paul yangoyo etondaka wana bomoni ndenge tozoke biso na bino ndenge toza kosolola awa mai etondaka nde na kati ya terre oyo bino mo boyebi ete Pepe Kale ayemba na terre oyo ndenge ayemba ndenge abwaka azali mwana ya terre oyo bomoni penza barete zebe kuna bali kobongisa kuna penza terre bomoni soki ba mai ezali terre eza penza kokoma mukie mais biso na bino tozo continuer kaka kosola penza na bandeko awa ndenge bazali to tambola ndenge bomoni kosola penza na batu na batalisa biso ba ndenge bakomona lisusu makambo ndenge eza koleka penza na kati ya terrain ya Saint-Paul. Mbote mama na ngai mbote malamu oyebi terrain oyo bon nayebi terrain oyo eza terrain ya bale tobengango terrain ya Saint-Paul na kala terrain Saint-Paul kotala ngo toomona terrain Saint-Paul calme eza jolese bon soki eza boye mpo makambo ebele ya mabe esalema awa ezala moi ezala butu eza terrain moko ezalaka suspect mpo bayibaka bato bambongo babotolaka bato bambongo donc vraiment ba 18h 19h oleka awa te soki oleki seke bazwi yo oyo oza nango soit bakati yo machete yango nde tomonaka okolobani na bakonzi baolanda biso bon mpona bakonzi ata tolobi na biso tomona mpe vraiment réaction ya malamu te bakonzi esengeli bazwa solution na bana oyo ata bakangi bango neti ka siko nde na ya wana bauti obotola telefone na mwana moko bakimi nango kaka awa bakei nango solution moko ezalaka te. Merci beaucoup. Merci bandeko wana boza kolanda wana ete tosola moke na kokobar tomoni mpe koko ndenge azoya ye mpe aza moko ya terrain ye mpe azali mpe moto koko mbote boni yo mpe koko obanda awa kala na terrasse yaka kala na boti bana na ngai nyonso na kati ya Saint-Paul oyo mais kotala kamera kuna bandeko bakolanda biso makambo ya mabe eza nango te bambulo oyo toyo komona bana bakomi na mabe bakotambola kokata bato bazile te kobotola biloko ya bato tata aleka na awa abotoli biloko nyonso akei nango. Merci ko mais koko bandeko bakolanda biso ko beta biso historique ya terrain Saint-Paul ozana mwa histoire l'histoire ya terrain Saint-Paul oyo bato basalaki ada nani sukus mosusu ya militri azalaki awa asi akufa ebunga komo na ye bana ya quartier oyo bazali awa bango bato basalaki terrain oyo mobimba nga nazali awa na esika wana naza esika mosusu te mama mboka ekomi malamu te batileminaire epai banani kuluna batileminaire na bino oyo ya basoda baza kosala makambo ya mabe na kati na bakartier biso mwaye kobima obimi boye okutani na bango bakolopesanga mbongo ngai lokola ngai koko na bino na kozwa mbongo yango wapi ko bandeko bakonda biso est-ce que bakonzi pe baleka pe na terrain oyo Paul pona eza terrain moko tomona pe mwa musique betaka wa mwa bana babetaka bale bakonzi baye bazwi bana bale baza kotamisa bango bakulu na bakoya babotoli mbongo eza na maboko klasi ya boya tamula na mbongo ale mama apesi yeke nofuta na klasi azwi mbongo wana nyonso kaka bana quartier bana musika te bana musika baza kobotola kote na bango boya biso awa baza kobotola awa na biso eza pasi lokola nga boye ezalaka pena le mosusu witi na zone ya Kisasa ozo koya na yo okomi ndako olali moto moko akotungisa yo aza te ozo koyoka mama na ngai. Est-ce que koko oza na mémoire pour na question mona ngina tuna yo mémoire moko oyebi Pepe Kale abwaka pe terreau Pepe Kale azalaki na kati na quartier oyo ayemba pe terreau loyembo ayembaki terreau oyo ayembaki
awa mikolo oyo ezali nani oyo misise oyo ya nzambe nani Patrick aya kobetela biso aza kofilme biso bampasi oyo toza nango na kati na mokili eza mawa mingi mama na ngai biso tozalaki na pasi te lelo mokonzi azalaki nani kasavuvu tozo komela malamu tozo kolia malamu makambo ya mabe eza te otambule na yo lere nyonso okokoba na ndako longwa wana Mobutu aye kokota lisusu Mobutu asali makambo ya malamu mwana nyonso mama nyonso makambo akofana na ndako ezali te simba salongo ezali nini mombongo ozo koteka mombongo ozo kosima mbongo na yo mutu akotungisa yo aza te ozo koyoka mama na ngai lokola ngai nalobi likambo na ngai nyonso yango wana. Merci beaucoup. Wana message ya Koko Nenga lobi mama mbote mama mama bonne santé. Santé va bien papa. Mama oleka na terreau yo oyebi terreau malamu. Na yebi terre banda kala. Yo pokola. Ngai koto banda na ye na sali 16 ans. 16 ans. Okobani terrain ndenge oyaki ndenge terrain ezalaki na lelo yo. Ozomona ngo eza ndenge ni. Terrain change po liboso ezaka ata biso oyo. Toboti bana biso nyos koto. Ezaka msusu pasi ya kobota booleka na kati ya terreau ata ba 21h 22h mutu asalo ele côté. Mais na minute osoki omeki koleka ata ba 18h 19h. Même na moi batungisaka biso kaka epa ya bano ya bakulu na baza koto. Siko okolobani na bakonzi ba kolanda biso bourgmestre pe ya Kimbanseke mwana mboka Jean Singanga ali kolanda biso kolobani ni pona. Bon biso tozo senga ka ke ba souciati batiela tiela biso. Alors même si ba policier ngo bazo tiatia ana ba souciati musala penya makasi ezate soki ezalaka nde bakanga ndinga na bango bazali a. Alors ba renforcer ka ba souciati zelebele poto e ba kotambola malamu. Merci beaucoup. Merci na moni pe ndeko wa moi liloba mbote Mbote papa. Yo pe ozalaka mona terrain. Umelia. Na umelia. Botama. Mais quand on tangela biso ba joueur o ba leka na kati ya terrain. Ba leka na kati ya terrain peut-être na ibi ba Jonathan, na ibi Olivier, on na ibi bango. Mais le kola ndenge mama alobi vraiment moyeto lobezate ngana tamona na pousse yango wana telemi kuna pero moyeto leka boye so teleka boye ka eza ba grâce à nzambe ndenge to lekela mais so lekika na tero oyo mbongo nizo tu o travailler nango jiro bimato kemba boye ba botoro ba mbongo wana nizo tu to lekala sute mais to sanga na bakunjika ka ba zo biso solution ata ndenge na lo ba boye to lo ba kutu na ko banga e o lo ba boye ba lo keno yemuta panda sekle biso yemuta lo ba boye mais to lo ba kana ko ba tala kaka bakonzi ba zo biso kama solution na makama tere oyo ka ya Saint-Paul. Merci beaucoup bandeko toza na terrain ya Saint-Paul ndenge kende zonga toza penza kosola na badoyen penza oyo penza ya terrain bino mo bomoni ndenge makam ndenge eza koleka toza penza kosola na bango kokoma wana bomoni ba réalité ya terrain ko sala mission ndenge tozo sala penza mission bino mo bomoni baza koyiba bino mo bomoni bazali kobunda bino mo bomoni penza makambi batata ndenge balobi nde mama nde balobi tokoma wana na bandeko oyo penza bazali tosula na bango penza lisusu oyo etali terrain na kati ya terrain Saint-Paul toza penza ko jouer aleka na kati ya terrain puis makamni oyo eza ya malamu za osema na kati ya terrain mbote ndeko na ngai mbote toye tosole boya boni ndeko malamu papa totambola o lakisa biso penza lisusu oyo ndenge esenge na kati ya terrain Saint-Paul awa tozali penza wapia toza précisément na commune ya Kimbanseke Kingasani ya Suka pe toza na terrain ya Saint-Paul. Siko mama na ngai okoki kolobela biso ba réalité o penza eza koleka penza nzinga na terrain Saint-Paul. Bon normalement Saint-Paul ndenge na yebela kango ponga na botami awa. Tiende na kokisi ajo na zana ngole botom sou 29 ans na atteindre déjà. Eza su ndenge to yebela ka yango te. Pour matera Saint-Paul e koma mabe. Seri to zaka mike ti to banda okola to kapata basango pe. Mais na façon to comment vivre lelo
eza bongo te bao bazosala ba désordre oyo eza ku ba biso te ba génération na biso te mais ba leki o bazoya na sima na biso nde bazosala ba désordre. J'espère que car en pleine émission oyo na mona action mode uto salama pe batongo bazaki na ngai ke soit à 10 ans ba force du progrès. Ba force du progrès. Oui, ba la ki singa choisible mais bato afati entre parenthèses mais et là qu'on a le baka na chef de l'état il faut azwa proposition mo ya bien pour na makambo union surtout eza pour na Saint-Paul pété eza pété on se zo les capé partout mais tous on a intérêt o ya biso esika biso tozali biso tozala wa o eza quartier pepe calé batutu ba yebi tant sou bano ba yebité o eza quartier pepe calé donc tozala bien to vivre bien mais comme na moment mo comme difficile to comment otambola insécurité kobima kozonga na mopaya pe ko uti sika mo mopaya otalo ezo bangisa ye po ekenda da sangwa mabe tant neti bana classe bazoleka yo kanga mwana classe oboto lembongo siko oboto la saki oboto la ozora o ezara epana ye donc ezo sa ma propre te ba jeune bazoluka musala te terra Saint-Paul comme le compagnie na bango yo sala mabe bako uta ba uti ba ye pe bango tu bazaba na quartier nazolo bango na obande bazaba na quartier o ba sala ba bêtise wana. Sikoyo mama na ngai meka kotesa biso awa na na terrasse Saint-Paul joueur nini o penza bima o pa yebani pas zo qui ne peut évoluer na kata terrasse Saint-Paul. Bon merci tozana merveille bopé abeta na mateta et pas coach Guilin merveille bopé tom sou ba petit peu bazaba yebi donc bisa joueur mo kaka ouais merveille bopé à part Yevma na habité plupart ba joueur ba comme ba kuluna non plus pas jouer belé ba kwa ba kuluna oui ba komba yanketi ba luka mike na bango est-ce qu'on a voix normale te na ba poche bato parce que awa sikoyo komona ngo pe ba championnat pe beta marape a pe na terrasse Saint-Paul. Bon ba championnat j'espère que mona ba mire tout eza décoré ba tourner ou te ko beta mape ba tete ba mbongo mais to na likambu moko awa na terrain oyo il faut si là pour championnat ko beta manango bien sûr ne ba etondi bo championnat beta mandeni ba match ezali mais moi beta mezate jamais ba ko kata demi terrain pour ça championnat l'être que na commune comment c'est que impossible ce qui moyen ko saba lukela biso na canalisation avant tout d'abord auto que na makamusu ba lukana canalisation ya ba mai oyo to luka moyen ekenda obwaka mate sika ma obo ezo pesa pasi pona ba génération ezo ya to ebita lo biso pe ba za banani tomoni kuna mekano ko expliquer biso to pusana kuna to sola penza pe mama mukia kuna bisika na bakomi rando hommage ya bakombo wana batie wana c'est que bazali moko ya bato yo pe baleka na kati ya terrasse Saint-Paul ou bien batamo na kati ya terrasse Saint-Paul bien ndengeni bon bato wana omoni bakomi wana la bango pe mana kimia ba bango de bazala na terrasse Saint-Paul avant donc sous ba biso to ya po ba biso to beta ba bale na ba terrain donc bango bazala donc ba sakana mana ndembo na ndemo ba mbongo ndembo mais ko nango ba descendant na bango ko lo baloko abana to ba koko na bango ba bénéficier na rien ba bénéficier na rien cela veut dire que non c'est que ya malamu za raté to za mabe okoyi kolobela biso bango mpona bande komona wana na kata mokala kokozwa bakomi wana nous rendons hommage nazoyeba liseke kumbi zaki nani nazoyebisa jogo ata bana nyonso tu bayebi liseke aza grand joueur na terrasse Saint-Paul ya roza aza poto wana beti tire mati na poto bipe koti c'est bon wana musu Patrick Boukassa on a tout ensemble ba joueur donc ba joueur ba beta na terrasse Saint-Paul ba banda balle na terrasse Saint-Paul si andenge pe liwa e yaki ko kabola biso na bango donc ba kufela pe kaka aka na kinga ba kufela pe kana kinga sani nde Basiko mama bandeko bakwanda biso penza batonde belé okoloba nini pona bango bakonza mboka ba bourgmestre bazaliawa na ndenge te bakotika penza terrango ndenge batiki yango bongo ndenge bakipaka ngo te mais soki boza na champion bongo na commune chaque bana bazawa tom susu ngape na okoloba na okosuka pe na maloba entraînement ya bana misusu ezaka mbongo
on a habité sur na kosi bon bazar entraînement za mbongo ba pesa na mbongo entraînement pe ba biloko on a nyonso sko ekenda wapi match bu avait beta ba pesa frais na ba que non eza une équipe mo bo eza na président mais bana baza censé au 500 mbongo ba pesa coach mbongo frais po ba beta match sko ba mbongo na tout tant ba kenda ngo ba verser ngo quelque part c'est ça peine si comment bo ekenda nyonso tezonga na l'état pardon balukela bango solution bien vraiment toza na posa ya génération ezoya tant sous babiso pe to bandaki babale mais to kati na biso to moneza copte na sali on ne peut beta bale ah bandeko penza pe tozali bomoni ete wana bana bali ko sakana ndembo ndenge te Montréal ali ko joa ndenge ali ko laksa be bino bomoni ete bana bali ko beta bale mais penza moya ko kite zalité boko mona mai bomoni kuna na poto ndenge bana bali ko sakana penza kuna na poto bali ko beta bale mais penza moyen ya ko continuer zalité car le lenge na ko loba mai etondi yango te na ko sengete na bakonzi ya mboka bakonzi ya mboka ba bourgmestre pona bino nde batunde bo kiparabe commune bino nde batunde boko tala penza mabele o ndenge sengeli ndenge te batu bali ko bika ndenge batu bali ko vivre tale témoin na za osakana mai o eza ko ko telema wana ba magorodo elelaka penza wana soki 19 ekoki boko kama gorodo yali ko lela wana yali penza ko sala penza nité tokene kwa to moni pe ba entraîneur bazali kuna ko swana bango mais wana bo moni bali ko zela bana ba ya pona ba entraînement banda ba yeba kilisi bale na bango toza na kati na bino ndenge toza ko tambola totel si bino toza penza na kati ya terrasse Paul wana bokete ndenge bandeko ndenge balobi ndenge te bandeko ndenge babeti lo seba ndenge te bangangi yango te na kobeta penza sete na bakonzi oyo boali penza kolanda biso na kati ya biso podcast télévision to lingete mabele na biso oya bankoko batikela biso bankoko ete bapesi biso mabele bankoko batikela biso mabele to lingete ko protéger mabele bankoko wana ko batela mabele wana ezaka penza malamu talete bamindele ndenge te bazali wana babatela ka mabele na bango babati ya mabele na bango bapesa mabele na bango valeur moi te bomoi te toza ko la ko marché biso na bino ndenge tozali wana penza ya koloba penza ezali belé kuna tunnel wana bozo mona bakulu na batele makawana penza na tunnel nyoso toza na 1 2 3 4 5 tunnel bakulu na batele makawana soki ete bana baza koleka penza kopesa penza pasi pema na likambo wana yango ete tozali awa na terrain Saint-Paul bomoni ete bandako eza nzinga mais soki ete baza kobotola bato biloko awa bokolele pa nani lolenge ete ndenge bandeko balobaka okolela be pa nani okonganga be pa nani nani be akokotolo be likambo oyo okomona babotoli yo pe loko bakei nango bakei nango moto pe akofungola porte pona aya kota likambo ezate pona kofungola porte okodwa beli sheti na moto ekopesa penza pasi pe mawa yango ete na banzi ete bana membre na sengi bo partager bo commenter na kati na ya biso podcast télévision total sibino be terrasse Saint-Paul ba réalité ezole kana kati ya terrasse Saint-Paul ndenge ete l'état ndenge ete atiki penza terrain oyo eza délaissé na kosenga na bakonzi ya mboka bozongisa be terrain oyo ezonga lolenge ndenge ezalaki botia mo propriété pona bana pe pe babeta mo balele kabe malamu mingi na pesi ngo merci na Solange boîte Tangasol Solange Tangasol balobete Tangasol eza ko traiter bana poto bana Londres ba mibali nyonso tout bobenga ete traitement solo ezali chef Nzamba Nzamba zaliwana ako pesa penza traitement solo longo na Solange Tangasol benga numéro chef Nzamba Nzamba za maladi tout ezotungisa yo to bankoko ezali okozwa solution merci pour partager pour commenter na kati na biso podcast télévision botika malamu kimia botabilo ndekuta bembala sima bye bye. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie
soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya biso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofele nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza te moi misala emonani minga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza te moi misala emonani minga koloba eza te touti mosika